Patron to bandeko balandi émission to kanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso ya libanda o bozwa kabiso bongo na nzila internet pona mbala yako lisusu bomo mesano to meseni koloba manaka yeko yako mabota mabino na tina se yoko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo pa utamwa ntango moindo ase kotambola na kozanga conscience yango moindo alala kana fulu alia kana fulu yango moindo alataka na basuva toma ya tombola soko baloposo mususu bakolia ngulu bakubwakela makoso soko bakolia eloko moko boyo bakubwakela kisuka moko balobi eze ya dendo na mokuse moindo lelo ye wana koma mobola ya yambo na mokili nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita po Inde zala Inde po ya yo mabele na yo Congo po Chine ezo avantage développement yo Congo Pakistan Liban tokosisa kotanga bamboka te mais yo moko observateur Zamba bazé kosili sela eba nzete akolobate talantina nesongia nzila mfumu kuzukia muzana mpanda na ngola baye ibongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kuzongisa baindo na esika babungela yangola loto ye isusu koloba na bino baindo tokanisa nde bamanaka ya biso ya itumba tokoloba baindo bolamuka tokoloba baindo tokanisa po nini esengi tokanisa be moto liboma kaka ndaze ko kanisa te bolumbo ze ko mona na ya ze ko kanisa te tokolikia na manaka euti koleka kuna tolakisaki tokomparaki po nini tolobaka moindo ze comparable na liboma mokolo kaka molimo mopaijwa kiye kokanisa ebongwani elobeli ebongwani elateli ebongwani koseka ebongwani kolia ebongwani yonso ebongwana ki mokolo molimo mopaya e na kombo na ye komaki liboma lolenge moko na baindo mokolo kaka molimo mopaya to milimo mopaya kotaki moindo aluki a se retrouver na kati ya Bible moindo alingia a mizalisa na christianisme mokolo komaka esclave mokolo kombo bongwanaka moindo azalaka purement naturel abongola ki kolia kasi molimo mopaya te biloko ekufa soko na bambula nini bambanga bakwisi balolem mikila identité bongwani kuna balobaki moto aliboma yo okomi makak okomi moyen esclave nègre molimo na yo ezeli susu te ko contrôler bandeko balandi na émission o eleki tolakisaki boni combien mais politique ya République démocratique ya Congo pe ba habitant mais religieux bayebi ko appuyer bongo ezeli lokuta tolakisaki bino noir sur blanc lokuta ya coronavirus botala ba disposition matérielle botala ba disposition financière botala ebele ya mécanisme batiaki pona likambo eze inexistant mais quoi c'est un intérêt égoïste il faut basenga ba don de partout pour bango ba homme politique ba se retrouver bango ba homme politique ba se retrouver yango to tuna ki na émission leki soko réellement bato wana balingaka peuple
congolais. Ba disposition yo bango batiaki na makambo ya lokuta coronavirus. Po ba yebaki ke zete. Po na nini batiaka ba disposition wana te na makambo je vrai. Ndakisa na malaria. Torobaki malaria salaka plus de 1000 morts le jour. Malaria. Mais disposition nini badjwa pour la malaria. Disposition nini. Bandeko balandi to se réserve à moke pour to jijaka bango na moins pourcentage d'inconscience. Pour te juger à bango na moins pourcentage d'inconscience. Yango de fois to kolobaka mbeba ezende na loposo pembe. Et bango basé ko reproduire o bakende ki ko apprendre na bitelo wana. O bakende ki ko apprendre na ba religion wana. Tolobaki na ba émission leki bango nde ba gardien ya kwitio yo. Loposo pembe la lisa bayindo. Bango nde ba gardien. Bango moko basala ka rapport. Maître awa batongo bolalisaki e bakomi koloba makambo boye. Te awa mfumuku sumoko abimi awa soko bosali mbangu te akola musa bato. Boya lisusu na yango zodo de zeko kita. Peuple azala mobundisi ya yambo ya bolamu na ye. Peuple congolais, peuple africain, moindo. Bandeko balandi nalingi lelo to mekanaino ko se situer biso baindo. To mekanaino ko se situer. Lobi alaki ba européen petit à petit bolandaki Herman Cohen, ancien ambassadeur américain en Afrique, a travaillé mingi na Felikawa. Alobi ba américain bazeko ko lâcher prise te pour petit à petit Chine azeko ko boto la bango Afrique gâteau na bango. Ba chinois bazeko yawa. Chinois nda sali la kabiso bandila. Pour biso observateur. Mais tozena ba architecte, tozena ba ingénieur, tozena ba contremaître, tozena ba maçon. Na yebite ba oyaka ko sala biso nzilawa, soko bazena ba niveau de ti de mosusu autre que oyo biso tozena ngwa. Na ba basali ba keina domaine la construction bien sûr. Soko réellement bango pe batanga ba oyaka wa. C'est que bazeka ba architecte, c'est que bazeka ka ben ingénieur, c'est que basé ba contremaître, c'est que basé ka na niveau wana. Soko ba yaka na main d'œuvre, c'est que basé ka ba maçon. To ba aide. Ndenge moko kaka na biso. Mais toze ko tuna. Biso toze na mboka ya moi. Moi, mbola. Biso toze na mabanga na biso, tokobuka moelon, tokobuka kayas, chinois yeye pa na biso. Tozena ba problème yambo na ino banzila yonso bango basalaka date d'expiration na ngweze moins de 3 ans. Donc moins de 200 toloba. Chinois tango yeye pa na biso. Po ale kate par biso na contrat na ye et pesa biso moi tandambo ya avantage. Alors ça na goudron. Alors ça nzila ya béton te. Alors ça na goudron. Cela explique que ako simba ciment na bisote, ako simba mabanga na bisote, ako simba zelo na bisote, soi-disant. Ya sela ka zelo te. Malobi nini, ako ye la biso goudron, na ciment na ye o elukaka zelo te senga te ba balola. Et senga te ba balola. Et c'est pas si bande konangai. Vraiment c'est pas si. Chinois oyo a sombi carrière. Awa.
epai na biso. L'état na biso ba ko fixer soko moi mbongo moko ya bongo pa sombi na ekaka terrain. Alors biye moko ko investir matériel na ya ko bukela mabanga. Mais lobby a komi kote que la gouvernement congolais mabanga na ye moko. Chinois a sombi terrain a exploité mabanga na montant moko dérisoire. Mais lobby a commis côté que la biso poussière caillasse moellon alobi ciment na ye esenga ka zelo te babalola ka te motuka moko le ka keza soko na ba na bitor mena ko benga ngote soko muyer moko bwaka ka mai e balola ka peka ka ciment wanati basale la kaka caillasse te wana botuna te wana ko mona te un homme politique to ba politicien na biso baleka ba dénoncer. Chinois asale biso nzila na goudron moyimbula ko ikola la même pas inane. Mais ba architecte na biso, ben ingénieur na biso IBTP, Institut de bâtiment et de travaux publics, le comment soko INBTP, Institut national de bâtiment et de travaux publics. Mosala na yango nini atanzila 1 kilomètre il faut ba chinois, il faut ba japonais, il faut ba tolibanda ba ya kosala bande ko balandi tolingaka to koma na esika oyo to kokenda na ko comprendre que oyo esalaka kati na biso eze molimo mopaya eze ko salisa biso nyonso na inconscience moto simbi $1000 akeko somba sapato ya 500 veste ya 250 atikali na 250 akosala mo harmonie soko ya 100 ans atikali na 150 alinga beta calcul malonga ou agir na inconscience tant soupe 1000 wana ezaki occasionnel ayebi lisu moko la kosimba lisu 1000 moko di kundenge wana te. Mais bilamba wana ausana ngombula te. Yango moni bateau ndenge ba la petit vient en mangeant bateau basé kokota na moyibi na cop po souvent biso to benga ka kopawa na et pas na biso c'est moyibi magui to landa ka tandote bateau mosu basali 78 mois impayés. Au foot à transport ya sanza mobimbo kendela mosalo djwaka wapi moto sala ka pas li futa 78 mois d'un paiement okendaka mosala poni po mosala yango ya nzambe to mosala ya mosunyo yo sangajaki po nourrir libota na yo pena njonga njinga na yo mais balobi 78 mois au moins pe ba combien on a ba banderole mais bokendaka po nini bokendaka po nini to monaka bato balonaka soko bazena mabele moko baloni yango 3 fois ko pesa te ba changer mabele eze malamu te million simbaka te 78 mois d'un paiement boze ko koba ko kenda po nini boze ko koba ko kenda mpo nini te bokomona ke milimo to molimo eze na kati ya baindo yango te molimo sengela ki ezala yango te molimo sengela ki ezala bato ya ba religion importée balobi moyindo azeko se développer te po asambela ka malamu te yango wana bato bakomi ko prier sans cesse raison pour laquelle le bateau bakoma kolala tina ba église mwasi ya libala akei na église semaine mobimba pour entre nzambe na mobali na ye le choix est clair bande ko balandi mais c'est pas si to lobaka bolanda ka biso sans tendance sans parti pris
toyaka kaka kolamusa makanisi ya bato omoni lelo bato ebele balingi kolanda ntango mosusu ndeko Ndombele te balingi kolanda Nesongi ya Nzila te Mfumu Kuzuke Munzala Mpanda na Ngola po balobi tata aze kobungisa biso te moyindo abunga tata wana ndenge kaka babengi bango Nesongi ya Nzila bayei nde kolakisa bayindo nzila bayei na bosembo bayei na matière mosusu poso eleki awa ndeko moko abengaki biso sous le choc esika tokamwaki nzoka na bapasteur balandaka bamanaka oyo me baze kokangama na christianisme po ezeli gablo gagne-pain l'exploitation de l'homme par l'homme so aya telemi na kaka lobi baye basopeli ye mabonza yango bakoma kotia ba culte chaque jour parce que mona a du mercredi a du vendredi na dimanche bongo mikolo etikali wana te bakomi ko bongo la mikolo lundi kiliti soko de nini mardi adoration et louange mercredi intercession et soko ligotage jeudi kibage soko de nini vendredi territorial soko de nini de prière te dimanche bolinga mini subo bandeli sous lundi type wana bengi ngai Ndeko Ndombele boza pito monana ngabite na ze musika boze nani boso présenter tête ko monana ndenge tenga na ze soko berger nani en tout cas na ze sous le choc ya bobanga na bino te na zapena na posanga habite longola kombo wana ya ko banga tata makambo déjà to sala ka soko ze bonta ko banga o ko sala yango te na banga poni obengi oze limata oze dragonte oze moto na ze ko yoka yo mais na ze na occupation to tindika rendez-vous na ngonga moko c'est imprévu obengi nga brusque donc na ki déjà na makambo na lala ki nango bro fende ko wana lukinga makasi to monani na quelque part na kitambo wana aze berger église moko alobaki yenda ko lobango na boyko kokota na makambo na bango balaki na retraite ya bala père de 2 enfants pasteur na ya bala père de 3 enfants pasteur amibotelaka mwana na ye moko na jeunesse me basambelaka selon bango bamonaka Yesu e na tunaki ye bomonaka acteur ya film to bomonaka Yesu ndeko loko azaki sous le choc achaki ka ouf donc et aki pour confirmer ngaka que et aga makanisi na bango au fin de kanisi na yo garçon na nzoto miki a tourna film na monaki Yesu basala ki une semaine na prière mais na une semaine wana pasteur abimaki na yeba tango mulai soko mbala misato donc 3 mikolo misato ngonga moka bimi ba 10 heures azongi ba 16 heures azeko kende pa ba partenaire c'est vrai lo sambo ezali ba batika na attitude bazena makambo bazeko landa nzoka pasteur akenda ko remplacer ye na ndako ye mobali kolo ndako azeko ko coupire na nzala jeune prière abelela inconnu moko boya nzoto mikie oyo ba yebani te bakotikala ko yebana te bakotikala ko mona te po toko souligner biso bayindo atana se ya mpongi atana simali wato mona ka Yesu te bandeko nanga na bandeli koloba biso bayindo atana se ya ndoto atana se ya liwa to mona ka Yesu te to mona ka Mahomet te to mona ka Buddha te mokolo wana ya suka wana pasteur abimi oh non nazana ba partenaire moko na kingabwa so to kutena ba ona kingabwa to kenda hôtel de fleuve kuna foto sembele la pe moto moko mais ça promet moi ben instrument ya bien ko ya et puis tant soufi ya église foot là ezako sila to ko sika na biso ah bon ba du motivation wana yepesika alaki
En tout cas, étant papa ya bana, ngapena kimana no mbango na ndako, na kenda na mona bana, une semaine koleka, c'est vrai zelo sambo mais, bana pe, nzambe mota pesanga ibango. Wana akanisi mokelo kwa moto. Na kenda na no ndako, na kokipe na changer moi bilamba rapidement, na dzongao. Aye na ndako, menda kwango silence boye ekangama bato bali te ngape na kendeki na fongola te mendenge ayeye inga toke porte fungwami bali to ndenge ni kaka na kiti ya salon amoni soko classer ye pasteur abimaki nango soit disant qu'il pas ba partenaire na kingabwa mais non mais il y a des bergers pene pasteur qui dit bayebi penza ke kuna batikali kaka ndenge batikalaka aboki miso mopandi sapato pena ya pasteur ko aboki miso mopandi sapato penza ya pasteur ko mais finalement c'est nini awangana lina mona na comprendre nini aze mobali aze gembete basalaka nde mo ba semblant atamboli pena na makolo ya nya uko donc bato si basakani na tour ya liboso basé ko sala pe ba projet na bango calmement bayebi mota ko déranger bango te mwana mwasi ke bana mibale mwasi ke ndaki déjà ko tika pa ya mama na bango so na ngiringiri donc basé ko sala calmement oyo balingi pasteur na mbeto ya berger na ye atiki berger na ye soko na chambre haute asala makambo ya haute ya ye ko sala lisusu makambo ya super haute na ndako ya berger ndeko berger a eu patience atango bazongeli bitumba ya mibale berger lokwa sasalaki texto na bandeko yonso batikalaki na église boya nano lokwa ka boze na attitude ya prière en tout cas boya position situation na ye kokuta wana ndako so boyete kozala aze berger aze kilo na église bandeko balandi mbango a rejoindre bango libanda boto tambola nano malembe bakoti tina ndako baye kokuta pasteur likolo ya mwasi na ye bandeko balandi biloko wana tolobaka yango po nini po bo comprendre que bato wana tatango bayebisaka bino bamonaka Yesu bayebi nano Yesu te po katoliko ayaka na christianisme na Biblia yao même en église na ya desinaka garçon moko ya nzoto mike oyo pa tourna film molimo wana oyo biso to belelaka inspiraka biso na confusion eze ko inspirer biso na confusion botala baindo basé makasi na ba inspiration ya confusion mwasi akolisaka mayele ya lokuta na ndako tamo so ba tiktak wana mota pesi yango pasteur ba eko comprendre berger wana lobi na eko comprendre que séminaire wana soko retraite to kotaki e alaki nango ka pongana na kanga mesika moko pasteur sakanela mwasi na ngai to ba sakana pour ne pas dire sakanela pour mwasi pa ki na posa masano wana baindo ba comment inspirer na confusion et c'est que tolobaki anti-valeur nde koma ba valeur anti-valeur nde koma ba valeur soko moto akanya sala mabe facilement sali yango ekokokisama soko moto lukia investir na bolamu mikakatan
Mboka mobimbo komona kaka Peru azalaka na lare tala ndenga suka. Kinganja azalaka na mbongo tala ndenga suka. Papu azalaka kolaka boy tala ndenga. Ba masoto kolaka na bango bakolaka bien tala ndenga. Mboka mobimba dégradation na sub dégradation. Bato bakitaka kaka. Te ezebilakeli. Ezebilakeli. Toze na mokili. Ezelokola odui mbisi ne balé au bois qui est na zelo te ako umelata okufa mokili na yete tolobaka lion azé mokonzi ya savane le roi de la forêt mokonzi ya zamba mokonzi ya banyama mais soko bois qui est ne balé alaki joke azé kuna azé yuma azé inutile lokote pako umelata kufi azé na makasi ta kotia mai manzaka te akotia mai mino te bato na bisika na bango na eteni na bango nde source d'énergie na bango nde source d'inspiration na bango bayindo bapesi biso afelika bayindo bapesi biso mobikisi na biso fumuki mbango bayindo bapesi biso milimo na biso toze na bakombo toze na bilei toze na identité suki krepi couleur na biso ya loposo yango wana biso bayindo kotika kiboyindo kokenda na christianisme oko adopter culture na bango po bonzambe imposaka boyambi christianisme culture occidentale et landibino ba réflexion yango lelo soko tangi etelo na bango te quelle que soit valeur yo oze ko mono ze nango simbaka misolo osala ko yekola misala bato baze ko mono ka ko ze moins oze ko mona moto akumisi ba qualité. Oh, c'est un bon mécanicien, très bon mécanicien. Ata moto ke lala bambula boni. Soko simbi yango ekotambola. Ah, mais dommage ka po tangate. Oh, mais il fallait que tangani ni soko mosala na yango wana déjà zeko sala. Il fallait que tangani. Ah, tipo vraiment en tout cas, ye o potali bumu o kibeka ya bano nini. En tout cas pas na ye bato bazonga kambalami balete. Soko simbi mwana ata simbi mokolo fo mona résultat mais pas si ka pope non dia tanga mingi te il fallait que tanga nini soko zeko pesa déjà biano na oyo bozeko yela ye lokwa mikakatana te poto yamba bonzambe ya bato wana ekumbi culture to kanisa lokola bango to seka lokola bango to lia lokola bango yango bozeko mona ba dirigeant na biso balingi mingi Europe que Afrique. Europe que Afrique. Vacances parlementaires yon so naze ko sepela kutu reconfinement kuna e kanga bango na ino. Bon badusula kana bango bango ba toutefois badusula kana bango. Vacances parlementaires yon so il faut bakenda mikili ya poto. Mais ndenge ni noze mokami mokonzi toze ko solana ndeko na ngai ya Kolma na pesi lubokolo levi mbote kuna esika bazwami na Zouzou madame na bana yonso to développer sur aspect sanitaire tango ba dirigeant ya Afrique balongwaka afelika bamboka na bango bazeko kenda kozwa traitement libanda ya mboka combien ba dépensaka ba facture na bango zeko leka ba 600 800 000 euros pour na traitement soka kendeki 3 fois soka belaki 3 fois na mbula bandeko balandi moto aliboma akanisaka na ete minerval ya bana akanisaka na eli susu te natongela bana na ngai ata mwa eteni sokolo bina kozala te bana na ngai babikela moto liboma kokanisaka na eli susu te nakenda ville na changer molato nasomba savon nakenda kosokola nzoto ndenge moko na ba dirigeant bayindo bayebi te ke baze batata baze kokamba bana na bandako baze kokamba bana na bandako
ndako ezele lomboka te tango balekaka bamonaka ba handicapé kenda lelo ya boulevard du 30 juin ba aveugle bandeko na biso be bon sono motuka yonso akoti na mwana bosunga moto est-ce que bakanisaka ta kosala mesure d'encadrement moko songolo po ya bato wana po baze ba congolais au même titre que yonangai ba congolais te so mokola sepeli akitisi glace apesi moi $5 moto ya nzala lula kata mbuma mukate mbaze koteka na nzila moto wana komiko koloba ministre kinganda ze bien soka le katikela kabiso mo ba 5 est-ce que yango wana batila ki yo ministre moko kama moto ngo oya zeko ko sala loko tena ministère na ye soko akoti na concert akomata na podium po ba yemba ye na album $5,000 mata mais motema ya ndenge nini bato baza ingeta motema ya ba religion importée molimo mopaya eze ko inspirer bango na contraire na ba confusion l'état commandé ba matériel pour na bopito ya l'état te ba médecin ba dévier yango et kei na ba centre na bango privé aucun hôpital a munene ya l'état basé ko ebisa yo awa ba examen esala makate na ko recommander yo esika moko awa tozaka suna ba matériel wana te depuis kufa ba l'état o nanya ko sala mais l'état commandaki. Donc est-ce que vous avez comprendre na homme de science azena conscience était na homme de science azena conscience était yango boze komona lelo na ba médecin ba komi koloba na bato maladie oyo bokenda bofanda na famille na moni yango clarté atindi bino lisusu pa ya donc circuit na bangoko abwaki bino lisusu pa ya ba paston kuna bakokenda lisusu ko beta bino dada bakosenga bino ba délivrance bakoyana bandako na bino bakokotsa bato na butu na mapango bakunda soko ba bitendi ya rouge. Donc peuple moko na ebite naïveté ya ba congolais to ya ba indo trop c'est trop bandeko bo souffrir to kabwana tokoliki ya manaka ya biso zeko ya tokolobela naino médecine na mboka na biso tokolobela naino médecine ingeta biso toze bongo toko simba ka bakushe yonso moindo abebeli na kiteni yonso ezena na sikate tokoluka to caresete yonso pa ya moindo ze ya kobeba ebeba kana ndenge nini tokosolola ngo na poso ezeko ya ebebela ka wapi tokosolola ngo na numero ya sika kasi to bandeli koloba emoni liso ekotoboloko liso te loba oyoka kite tango toze koloba tango toze kote mato ezeko yoka miso ezeko mona est-ce que bonjour kapé tango bomituna to doute fanatisme ezeko koba ko anime bino biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu mbaleze ko ya matondo mingi.